Ngai nazali moko oyo mama Olive alokotanga asunga ngai e komona ba œuvre ya mama ndenge naza pembeni epesaka ngai pe envie ya kosala yango nalobaka pourquoi pas biso pe toza pembeni ya mama toyiba modele oyo mama asalaka asungaka bato ngai pe mokolo mosusu nazala nasunga meme 2 ou 3 familles oyo bakoki kolia na kombo ya mama Bernadette à la cause de eloko mama Olive asalaka eza te olala olamuka nazala mama Olive kozala te il fallait ozala nango depuis kobotama il fallait ozala nango depuis makila na yo soki oza nango na makila te jamais okoki kosala lokola mama Olive te okoki olanda me okokatana. La voix du peuple, oh la voix du peuple, oh si tu es bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple. Salut et bienvenue dans votre émission Rendez-vous valable à la chaîne La Voix du Peuple. Comme nous tous le savons que c'est une émission qui traite de différents sujets où ils ont touché la société Nabiso. Et aujourd'hui, tous allez qui bongo invité na ASBL, je suis Olive Lembe Kabila. ASBL et Salami na Kati ya Mboka Nabiso. Et tous allez qui un petit cœur c'est quoi en fait ASBL, je suis Olive Lembe Kabila alors que tu as déjà que Maman Olive Lembe Kabila Zara déjà na ONG nae autobi na combat initiative plus. C'est pourquoi nous avons eu cette opportunité à Yambela Bino la présidente ya ASBL où je suis Olive Lembe Kabila na combo ya madame Mwayuma Bernadette yene to mekape ko solana to kato yeba lisanga yango tina na yango nini et puis bato ba kolinga ngo ba ko adhérer nini. Bonsoir madame Bernadette. Bonsoir papa Vincent. En tout cas, tous les essais makasi ya Royambayo na kati ya émission na biso. Donc on s'est présenté madame Mwayuma Bernadette, vous allez présidente il y a association Oyo, il y a ASBL hôpitaux, je suis Olive Lembe Kabila, mais quand pour bettre sur le solo yango il y a historique na bandi wapi likanisi Oyo, ya kosala ASBL Oyo. Merci papa Vincent. Historique na yango ezali ngai nazali moko oyo mama Olive alokotanga asunga ngai e komona ba œuvre ya mama ndenge naza pembeni epesaka ngai pe envie ya kosala yango nalobaka pourquoi pas biso pe toza pembeni ya mama toyiba modele oyo mama asalaka asungaka bato ngai pe mokolo mosusu nazala nasunga meme 2 ou 3 familles oyo bakoki kolia na kombo ya mama Bernadette à la cause de ça na jijaki kofongola association oyo je suis Olive Lembe Kabila pona ko soutenir kolanda ndenge mama asalaka ngai pe nalanda na makoki oyo nga naza nango mpo nakoki kozala na makoki ya ndenge moko na mama te mpo mama aza na makoki na ye nga naza na makoki na ngai nakoki kosunga 2 ou 3 familles na pondu soki nazwi makasi nakoki kosunga na malala soki naza na yango mais elie mokolo wana na kombo ya mama Bernadette nde epesaki ngai makasi ya kosala eloko na ozo mama mokesima eloko moko etike biso olobi mama Olive alokotanga asunganga kobetela biso mwa histoire na bino mibale bandaka ndenge nini mpo alokota yo asunga yo ezalaki kaka motema na ye ndenge ye alokotaka bato nyonso mpo yo oza moto ya kati oyebi mama Olive aza na bato baekolo nyonso mais na parmi baekolo wana alokota mpe ngai. Très bien. Ouais. Aujourd'hui likanisi ya kosala o mama Olive Lembe asalaka
soki tocomprendre ebe olobi donc oza sur le pas ya misala ya mama Olive Lembe Kabila toyi toyeba olobi okopesa bakosunga na mwa moke oyo ozwaka alors toyeba bozosorganize ndenge nini mpona kosunga bandeko oyo baza na pasi lokola ozwi likanisi ya kosunga bango organisation eza ndenge nini? Organisation ezali nga nalingi nano nafungola nini association oyo kobanda kofungola ndenge na bandi na expliquer bandeko na ngai oyo akozala d'accord na ngai nga na ye tosunga oyo baza na moyen te ya kozwa 10 000 tokobanda kosala toluki projet moko na projet wana totie na association meme ya awa na Kinshasa tolobi awa na Kinshasa biso tokosala nini tokobanda kosala banini bitumbula bitumbula wana tosali place na biso te babenye oui tokosala place na biso mokie oyo tokozala na yango tosali société na biso tosali place wana tobandi kolambaka bitumbula bitumbula wana tozoteka mbongo mokie wana tozosunga oyo baza nango tokoki koloba biso tokoluka place nini tokoki koluka tofongola place moko ya ba opire tobandi koteka association yango moko ezwi en charge tofongoli tozwi ba machine na biso totie wana tobandi oteka mai mbongo wana ya mai soki tosali 6 mois 3 mois ali tolobi tokende wapi tokolokota bana oyo ya mike oyo batambolaka na ville baza na moyen ya kolia te tosungi bango meme na 2 kilote oyo bie kechi moko tosungi bango esili tuku oyo tokosunga banani tokosunga bato oyo baza bahandicapé toliki meme 10 handicapé mpona koki oloba 150 te 200 nanu toza makoki te tozika bahandicapé 10 wana tosungi nanu bahandicapé wana 10 nde susi na ngai sikoyo ozosala yango parce que toza olobi bien mama Olive Lembe aza ozolanda ye na bapa na ye mais ye aza déjà na association aza déjà na ONG na ye asala Initiative Plus tokotuna mpo anika te makoki wana okoya kotyangoka na kati ya Initiative Plus oyo déjà mama Olive asala déjà mo préféré yosala eloko ya yo moko mopanzi même si eza na vision ya mama mais pourquoi préféré ezala en libanda ya Initiative Plus eza libanda na yango te mais eza mwana mwana ya oui oyo aboti nde je suis Olive Lembe po okoki kozala papa ou bien mama papa ou mama mais papa ou mama mais okoki kobota nde yango eboti je suis Olive Lembe financement ezaka yo moko yo moto anobimisa mbongo na poche na yo bandeko bakotuna mbongo banobimisa yo banokozwa yango wapi financement ezanga moko te eza ya bandeko yo ngai ye oyo akozala na yango soki aza na 10 000 oyo aza na 5 000 oyo akolinga meme ya libanda asunga biso akosunga biso na oyo muke oyo ngai mpe bapesaka ngai mpo ngai naliaka na poche ya moto ya mama Olive mama Olive apesaka ngai nga mpe nazobanda kobimisa 10 000 francs par mois eza ebele na minute oyo nde toloba boye ngai telefone na ngai so nafongoli awa c'est tous les jours bato bama kobenganga bato yebisanga papa kutanisanga na mama Olive asunga nga papa naza na problème songolo pakala kutanisanga na mama Olive na ka ya ngambo ya je suis Olive Lembe Kabila désormais na pia nanga numéro na yo c'est-à-dire bato tout bana ba problème bana ba pasi bazo souffrir donc na pesa désormais numéro ya la présidente Bernadette tout ça ndenge soki ezali ya kosunga tokosunga soki eza te oyo tomoni ye akoki kobenga yo obengi mama Bernadette osunga nga na $10 nayebi papa Vincent azangi $10 te moi napesa yo $10 wana nalokota ata bahandicapé mibale misato oyo baza na balabala nga nasunga bango boza organiser nini nani présidente eza yo boza structuré nini na niveau ya Congo boza fonctionner nini na niveau ya Congo naza présidence naza pe na ba membre fondateur 7 personnes baza au niveau national après niveau provincial
eza na bakomite na yango. Chaque province eza na komite na yango. Nde yango ntango mosusu oyokaki nga na tuni awa komite eza wapi mpo ngai nalingi na gundi ya province ya Kinshasa komite na yango ezala coordinateur ndenge ezalaka. Mais na niveau national naza na 7 personnes oyo toza bamembre fondateur oyo tosali eloko oyo toza na susi ya bandeko na biso oyo toza na susi ya baninga na biso. Ntango mosusu oyo ngai nabandaki kosakana na ye na mai ya mbula, me ngai lelo naza ata na mwa moke ya kolia na mwa moke ya kolata, me moninga na ngai aza nango te. Nasala ndenge nini na ede ye mpo azala lokola ngai. Na oyo etali bandeko mingi baza libanda, des fois je reçois aussi des appels, eza bato mingi basepelaka na baaction mamolivile basalaka e balingaka bapusana pembeni bakota na kati ya association pour peut-être bango mpe baapporter un plus na bango. C'est-à-dire sur le plan international, est-ce que porte no eza kofungama mpo bandeko baza na France, baza na Belgique, partout bakokosala nini nini mpo baadere na kati ya vision na yo oyo ozwi? Ngai naza na problème te, ezaka ide moko biso nyonso toza na susi wana ya koede bato. C'est tout. Soki moto aza na susi wana alobi ngai nalingi nazala na mama Bernadette mpo tolanda lokolo ya mama Olive, nga naza prête. Et je pense que na suka tocha tozwa contact oyo bato bakobenga mpo baadere na kati ya association po question nangi na tunanga. Donc mpona bato oyo différence nini tozosala na bato oyo baye koadere na kati ya association na bato baye koluka lisungi na kati ya association? Bozotravaille ndenge nini? C'est-à-dire que boza association na moni bandeko baza awa baoyo baza awa na baoyo bakoya mpona lisungi bakoye baprocédure akokota eza ndenge nini? Oyo baza awa baza bato oyo nde baninga na ngai oyo nga na bango tokotravaille mpo tosunga nde ya biso tosunga bato ya se makasi. Oyoki po ndenge toza boye po ya fozala mbongo soza mote mwa kota eza te po sunga fozala mbongo eza na problème ya mbongo te. Tokozala na ba organisation na biso tokobanda kolamba même malewa nga moko na telemi wana tofungoli place moko tosali malewa na biso ana financement moke oyo tokozala nango oyo bato ya motema malamu bazolinga kosunga oyo nga moko nakozala nango moke oyo nakozala nango bapartenaire nango bakozala nango bamembre fondateur nango bakozala nango tobandi soki tokozala nde na 100 000 soki tokozala nde na 300 000 tofongoli place moko tosali malewa mama pasteur eyaka mama boye tozala wana bino bokobanda koservir biso tokobanda kolamba bénéfice wana tozotia na kese na kese wana tobandi kosunga bato. Déjà, les gens sont en train de dire que bazomona Maman Olive baction aza osala les hommes mais bato mingi baro déjà koloba que Maman Olive aza na makanisa ko postuler na 2023. Question na ngazali association oyo bozala ba bit moko politique to ezala ka social ya pamba. Social ya pamba pour Maman Olive omoni eloko Maman Olive asalaka ezate ola muka nazala Maman Olive kozala te. Il fallait oza nango depuis kobotama. Il fallait oza nango depuis makila na yo. Soki oza nango na makila te, jamais okoki kosala lokola Maman Olive te. Oki olanda me okokatana. Oyoki? Oki olanda me okokatana. Nde à la cause de ça nga na solo na baninga na nga na lobi toza libre. Oyo alingi koloba tokozala na mama Bernadette tokobanda kokende koteka mai na mama Bernadette po tosunga batu oyo baza na yango te tokozala na ye mais oyo akolinga te akozala na biso te. Mama Olive aza na programme politique te po ye biso na famille na biso toza bapoliticien te. Mama Olive aza mwasi babala ye lokola ndenge babalaka bato nyonso. Oyoki mais eza projet na ye te. Mais soki nzambe alingi po makambo mosusu eyaka na nzambe so nzambe alingi yo koki oloba no te mais mpona Mama Olive eza na mutu na ye.
Donc disons que l'association Nabino Eza makambo ya politique. Jamais. Et non, vous avez déjà bateau pour en 2023, vous avez déjà la base déjà bateau belé va voter maman. Papa Vincent, Eza pour la politique était pour ceux qui voter maman. Maman Olive Moki Mobima Balinga Kai. Kaka ilongi na kaka komona kaka ndenge azalaka bako voter ceux qui aligné. Mais oyo maman Olive asalaka eza te pona ko voter te. O tozo sala eza pona maman Olive te. Tozo sala pona biso to bimi na se makasi. Na se makasi. Soki yo olalaki na etoko. Lelo komi na musi. Papa Vincent. Soki omoni moninga oyo azola na etoko yebi pasi nini ezalaka na panzi pona etoko. Okoloba te na sunga ye meme na oyo ya muki. Ndo biso toza nango. Très bien. Merci beaucoup pour na bandeko boza partout, bozo tala biso, boza na posa ko adhérer na vision ya présidente Bernadette Mwayuma. Numéro ya contact pour na ko adhérer na kati ya ASBL oyo ezali bongo 082 018 32 99. Je répète 082 018 32 99. Je pense que monteur na biso a aidé biso pour na ko afficher numéro wana pour na bandeko balingi ba adhérer na association. Mais est-ce que message numéro ça non pour bandeko nyonso ba kotala biso par rapport ya likanisi ya mutu ya ozwi na moni yo moroche mama wa liboso yo batami na sima mama kuna na sima mukongo. Message numéro ça non pour bandeko nyonso batali biso pour na association oyo plutôt ASBL oyo sali pour na soutenir kokende vous avez toujours la même vision maman Olive Lembe. Oui, message nanga ezali tofongoli porte ya mutu nyonso oyo aza na motema mawa yanga na ye to ede ba mususu to sunga baninga na biso to sunga bandeko na biso ba famille na biso to sunga ba camarade na biso aya to banda kosala soki toko organiser kolamba malewa azwaka makasi. Siko pona bandeko bazana ba problème na mitso babengaka na numéro oyo wazangi mus azangi mambo 10 000 francs ça la commerce abenga peka na numéro na pc te oyo bazana moyen te ya kozwa 10 000 francs 20 000 francs eza ya to kosala ke babenga na numéro oyo te oyo tango makoki na biso eko permettre tokolase yango même 2 ou 3 personnes oyo bakozala wana tobengi pe papa Vincent zala wana na caméra toza na mukie oyo topesi mungwa pa ya batu topesi mai pa ya batu c'est tout. OK. Yeah. Merci beaucoup présidente Ladine. Je pense que bandeko bolandi vision ezali association te bando oyo maman Olive aye pour na kokabelela bato no ezali kuto association bazana besoin ya batamité ya malamu baya pour que ko pérenniser vision maman Olive Lembe ya l'amour du prochain, fais le bien et puis passe ton chemin. Merci na bandeko tout botalaki biso à travers le monde. Merci na Dari Diwantesa pour la prise de vie et merci na Yope pour la temps biso pour te découvrir association Gitoko Sali et puis to pesi en très longue vie et qui est toujours le bosso. To mon année prochainement na ba différentes choses na biso. Merci bye. I promise I did it. I check we finally getting married today. Certainly you gon' treat me good. You gon' love me till the end of a time. Today's the day we been ready for. Today I been working for. Keeping it real, we been doing good, girl. You were my girl. Girl, I know you are everything I
Masai, tell me if you ready. Yole mwasi nangana lela. You are my love, I want you. Masai, tell me if you ready. Yole mwasi nangana bona. I'm the one you need, surely I got you all the time. Doing freaky things for the rest of our lives. Yole my baby yo, Motema gaga yo Mabanzo gaga yo Yole mwasi nangana